Shalom libota na nzambe bozungolo kolanda biso na ingumba kisasa pe bipai na bipai tika tenkolo pambola bino lelo kamera ya émission na bino mozindo ne boyebi eza émission to kotaka na bozi to lukaka to yeba makambo lelo tolongwe na centre ville esika Perfect Télévision ezwami to na Kapela na quartier Mumbele na commune ya Limete kokutana na moko ya basai na nzambe oyo abungi nanu te abebi nanu te azo garder nanu kibonzambe na ye Révérend Pierre Ngolu yazali mokambi ya lisanga monene na kombo ya les témoins du Christ ezali na Kinshasa ezali na ba province ezali pe na libanda mboka toko solola na ye nini tokobeta masona oyo etali tata pasteur na politique makanisi ya nzambe ezali nini po na politique. Est-ce que tata pasteur atika bampate akoma kosala politique? Tata pasteur asala parti politique? Tata pasteur en plein culte ayebisa bandimba kosala adhésion? Wana eza première partie émission et deuxième partie émission boyebi ete le 27 mai ya mvula nyonso tu mokili mobimba ekanisaka nteke ya évangélisation tope kopalangisa sango elamu ya nkolo moto na nzambe Pierre Ngolu. Shalom. Shalom Ndeko Max, shalom chers collègues na sepeli komona yo lisusu nkolo apambola yo. Amen. Maintenant, tu es présenté dans le bureau aux pasteur, on a habité ça et l'autre comme ça, peut-être dans le but la présentation. Bandeko bazolanda biso bayeba. Et motonza me Pierre Ngolu azali na sa classe nini. A comment pasteur ndenge nini. Na moi mo kose penza. Wana kosunga bandeko bako yeba biso sika, bao ozwili bako malamu ya kokutana na biso pour la toute première fois mais yonanga to bandi le lote pe bao ba mesana émission na yo bayebi Pasteur Pierre Ngolu parce que mingi tozalaka na yo. Pasteur Pierre Ngolu azali pasteur, moko ya ba pasteur kati na église évangélique des témoins du Christ. Oyo ezoami partout na RDC pe libanda ya mboka ndenge Ndeko Max Sauti Koloba. Nazali pasteur mais en plus ya kozala pasteur makambo eza ebele oyo na kokoka kosilisa awa te. Dans la sociologie industrielle na l'ISES Lubumbashi kuna na silisa bandeko auto silisa na bango na ISES Institut supérieur d'études sociales ISES na mukuse kuna na Lubumbashi na avenue Shangungu na quartier industriel bandeko na pesi bino mbote ya kalana ya sika na bana o baza kuna nkolo apambola bino Ndeko Max oyebi yonanga touti na Institut national des arts INA ya Gombe à la ville. Donc nous sommes des animateurs culturels de formation. Bandeko nyonso otosilisa na bango na ina bambote na bino na ba professeur na biso kolo apambola bino ngana suki wana te na kosilisa nyonso te mais apesi mbote na ba collègues nyonso ya master en transformation sociale de l'université protestante au Congo kuna na IPC bandeko otosala na bango transformation sociale Kolo apambola bino tosukela nano wana. OK. Toloba masolo tozana. OK, merci beaucoup. Voilà d'une manière brève tant musu mitu na mais pasteur Pierre Ngolu azali nan. Pasteur Pierre Ngolu, est-ce que c'est important avant na kota na première partie émission na biso, ezali important ya moto na nzambe kotanga pe classe. Mais moto na nzambe sengela tanga classe parce que ye kutu moto na nzambe apesa ma mission ndenge tokoloba yango utiko annoncé yango awa ete lobby samedi 27 mai et kozala journée internationale ya évangélisation kolo musala oyo atinda biso aloba bokende bosala batu ya bikolo nyonso bakoma banani bayekoli bakoma bayekoli donc yo kokende kosunga batu bayekola soki yo yekoli tende nini esengeli moto na nzambe ayekola bonzambe ayekola biloko nyonso oyo nzambe apesa ye makoki ya koyekola po azala utile parce que omoni église to etonga na nzambe eponi motu te batu nyonso bayaka na mibali na basi
na ba mikolo pe bana pe batu bayaka batu des différentes disciplines. Et voilà pourquoi moto na Nzambe esengeli ayekola po tango ba médecin bakoya, tango ba ingénieur, bino ba journaliste, tango batu nyonso bazoya azala quand même à mesure ya ko orienter ba moko pe ba mosusu non seulement na liloba yankolo oyo etanga makakaka na classe T et pesa makalokola likabo ezali ngolu na Nzambe mais kati na etonga soki ozoteya bayeli yo makambo ya ke mombongo ezotambola te mwana na yo oyo azoyebisa makambo ya mombongo peut-être ayebi kosala bacalcul te esengeli osunga ye na mwa notion ya comptabilité orienté yo na bonne gestion tout ça donc en bref esengeli mosali na Nzambe ayekola pe asunga ba collaborateur na ye bana na ye balinga classe bayekola po ete batu ya mayele ezali likabo bazwa na Nzambe parce que Dieu c'est Dieu qui a donné la science aux intelligents, vous le savez, c'est la Bible qui le dit. Voilà, pasteur toké na première partie na biso bandeko bazo zela bayeba. Depuis un certain temps tu remarqué awa na Kinshasa mingi penza beaucoup de pasteurs basali Nzambe babandi kokota politique. Toyeba ki bango na côté ya liloba. Mais liloba komi na politique. Réflexion na yo, analyse na yo. Ezali ba lamu to mabe babateli mpate batika cher ndenge zabwe bokoti koti na politique. Donc même yope yebisa biso. Bible ya pe ezali a. Max yo luka makambo. Ekomi ke ba pasteur ba koti na politique goût ya politique ezui bangwe lamuki ezui biso ezui bino na yo pe loko ezui biso goût ya politique ezui biso ba pasteur analyse na ngai zaboy eza malamu mingi koleka kutu na beteli baninga ba pasteur nyonso o bazio mokano ya komi kotisa na mosala ya politique na pesi bango merci na encourager bango botombo ama botelema tokota masolo yango me na ndenge ya mabete na ndenge ya batu nyonso te na ndenge ya bonzambe. C'est une récupération de la situation pour nous, ça je dois le signaler, je dois le souligner. Ezali malamu na sens ya récupération puisque tozalaki, je peux dire, est-ce que ezalaki distraction, est-ce que ezalaki pongi ya komona neti musala ngo eza ya ba mususu et que eza ya biso te tosala récupération bana na Nzambe bopengo te boyoka yango mabe te soki pasteur moko azali oyo alobi ete ye akoki kosala musala ya politique te to respecter ye na ndenge andimeli ko tika makambo ya politique na basali politique basala yango ezali malamu pona ye soki pasteur moko andimi pe ami pe sur le col ngai boy que non en plus ya musala na ngai ya ki pasteur na yoki ke naza na mbela wana ya kosala lisusu musala elongo na ba politique bo pesa botosi nyonso na pasteur ya ndenge wana me bo fongola miso bolandela po bomona soki en tant que mobateli mpate soki akosala musala ya politique nini ya malonga oyo ye akomema na niveau politique po ete e pesa bokeseni na ba politique mususu oyo bazali ya bonzambe te na lobi ke ezali récupération pona nini zonga sima histoire biblique yango wana bana ya ekolo oyo ya wenzambe apona ete ezali ekolo na ye bana ya Israël bamikuti na boumbu kuna na Egypte basali bambula oyo nkolo akana ete basala ngonga ekokipo babima Nzambe abengi mutu moko oyo ayebani azali mosakoli kombo na ye Moïse apesi ministère mission spéciale abimisa libota na ye na boumbu po ete bakende ko servir ye bisika abongiseli bango bakende ko botola mabele ya batu parce que Nzambe alingi ete bango bazala kuna. Moïse abandi démarche ya libération ya peuple na Nzambe liboso ya Pharaon. Pharaon azali politique. Moïse alati casquette politique pour asala musala wana. Ce qui oyebaki te que Moïse azalaki politicien
lelo yebango ke mission wana pesama na ye lokola politique wana ya liboso soki okei katisi bato ebele o bakamba bazalaki na bonzambe kati na bango pe bazosala mosala ya bokambisi te nde politique kokamba bato nde politique na ndenge ya volonté na nzambe pe na ndenge ya kosepelisa peuple et politique ko gérer bango malamu moto abengami na nzambe bapesi ye epakwa epai ya mosakoli Samuel kombo na ye David akomi politique to akomi politique te bapesi ye epakwa akoma mokonzi asala politique to asala politique te alors que eyebani malamu ete bapakola ye azalaka mobateli mpate lokola ngai boye mpate azo batela yango na zamba balongola ye kuna baye kopakola ye po ete atika kobatela bampate oyo ya banyama po ete aya kokamba libota na nzambe asala politique ezalaka politique lelo tokokaki kokanga maboko tokokaki kotika yango soki baye politique oyo bazwa vocation mpona bango vocation eza wana eza kaka politique parce que nzambe ne abengaka bato bapolitique baninga basali politique boyeba ete ezali mpo botanga yango na classe te mpo ebele batanga yango me esaleli epesi mbuma moko ya malamu te bamosusu bakota ezali mbela na bango te me bamipesa kaka mpo ezofuta bakende kuna eloko ya malonga eza te nde eloko esali ke mboka ezo tourner en rond ndenge ezo tourner wana donc c'est pour dire que lecture na biso lecture nanga ndenge oluti koloba ngai pe na kotima solo yango pour dire que en plus de ma mission spirituelle de ma mission sacerdotale je me vois appelé par le Seigneur pour être côte à côte na baninga pour être mboka na biso ebonga ezali mabete parce que ceux qui mboka ezo kambama na bato oyo babanga kanzambe ba yekolo bako sepela mais moto nzambe kaka na mboka oyo to mona pe basala nzambe belé ba ina ba fonction tout autour ya ba konzebele ya mboka il y a des hommes de Dieu des serviteurs de Dieu mais toyo kaka résultat ezali nini ya basena nzambo bazokamba tozoka ndenge baimboka ebele bazali kolela po ebele bazolinga kofongola miso pe kosalela makoki oyo ezali ya bango te parce que kala mingi te tokokende lisusu na baélection oti koloba baimboka bazolela baimboka bazomona na bakambi oyo ya politique na bakambi oyo bakambi pasteur babateli bampate lokola ngai oyo bapesa bango confiance oyo bazalaka nzinga na bakonzi boyebi ete bopona bango boyebi ete bakonzi mosusu bapesa bango confiance po ete baza basali na nzambe baza bapasteur bazala autour de biso po makambo esala nini ebonga mais on a constaté que changement moko ezate eloko moko ya malamu ezate kutu mabe eye makasi koleka siko ndenge tozokende na baélection boye c'est le moment que baimboka bafongola miso baloba ke baoyo lisusu te baboya bango bameka siko expérience na bato mosusu bato ya sika neti ngai boye basalanga confiance eza mabe oui bosalanga confiance tokoti na kana tokoti campagne te eza campagne ya hotel est-ce que esengeli ba voter mutuka po no binga na za pasteur pour le lobeli comme récupération donc pasteur nyonso to akopesa candidature esengeli ba voter ka po za pasteur te bako voter pasteur nyonso po alobi aza pasteur te lokola akamba kalingomba donc akomi pasteur oyo akoki kokamba pe mboka te kosala mabongo te esala mabongo te excusez-moi ba collègue pasteur oyo bakoyoka soki bon esui bino bon ekoswa kaka parce que eza vérité toloba yango eswa bino on s'en fout oyebi ke ba pasteur eza na ba pasteur oyo ba mitia ba pasteur soki oyebi yango te bino moko bomitia ba pasteur boyebi ke bomitia ba pasteur na ba église oyo bokambaka eza ba église na bino oyo bosala ba église na bino na ndenge na bino moto ya kobouger bino azate alors si vous dirigez des églises comme ça na ndenge na bino moko ba seul maître
osala mibeko na yo moto akobouge yango te ozokamba église lokola eloko na yo lokola boutique ligable lokola boutique na yo ndenge olobi ndenge ekosalama réunion moko ya bakambi oyo ekokota mpona koloba ke papa osali mabe fanda nano topesi yo etumbu eza te soki paster ya ndenge wana mpe boyebi yango bino bandimi nde bozo encourage mabe yo mpe mote ya donc mote ya bandimi parce que vous êtes journaliste chrétien bino nde bozo encourage mabe. Tout le monde n'est pas pasteur. Tout le monde ne peut pas être voté parce qu'il a dit qu'il est pasteur. Il est pasteur, il dirige comment cette église. Voilà pourquoi. Témoignage naïe. Témoignage naïe. Bah collaborateur naïe. Est-ce que bah autres témoigner qu'il y a un vrai pasteur? Voilà pourquoi vous devez faire la part des choses parce que pasteur oyo akokiko kamba boponier azala député azala nani comme ceux qui n'ont parce que azala pasteur, il faut que et ça les linaye na ndenge ki pasteur na mibeko ya lingomba na bango ezala d'intérêt communautaire parce que mboka eza ya biso nyonso mboka oyo eza ya biso nyonso sikoso yo kokamba mboka eza la province eza la Congo mobimba boy okambi yango lokola lingomba na yo oyo moko ozalaka dictateur na liloba ya suka ya ebandeli pe ya suka yo moko pourquoi encore vous allez changer les choses olobaka mingi aux animateurs aux aliboye yo nde oluki yango parce que olobi que bazawa na baza côté ya bakonzi eloko moko ezo changer te po bakonzi bino moko pe bozo sala bango ba confiance soki ekokite osala kinga confiance que naza pasteur otienga pembeni na yo ke na sala mosala en tant que pasteur mais na bongite kutu na ye ko bebisa ko le kabapaye mais chassez-moi bengana ngai na bilaka to maloba po o loba mingi penza sinon mais tout les belé awa lelo na ki na penza lo ya ba question la yo ezo sela yo kala mingi te plutôt na Nzambe awa bino to bokoti na politique tani tuzo ozo diriger koko na église tika ko loba biso loba ngai na biyo par exemple ozo ko diriger Lisango le témoin de Christ ezali communauté munene ezana Kinshasa ezana na baba province mususu ezana même libanda mboka lelo yo oza na yebi ko oza candidat député tozo bomba na sali banquette nanga ozali candidat député na district ya Moamba si qu'on a responsabilité wana lelo admettons que Nzamba salongolo bimi député pasteur ba am oyo Nzamba pesa yo bandimi onkola peso kamba Orotiki la bango banani na ba réalité politique ya Congo parce que européen te eurobunga te Max merci beaucoup na orotiki la bango nani na kokende wapi mais puisque politique admettons que politique ezapo da bango de bakopona ngai bino nde bokopona na yo moko bino nde bozo ponanga po nazala na bino nazala molobeli na bino po makambo ebonga na kotika bango na kokende wapi na kozala na taba question na ngeza na kozala na ta tendeni il faut yamba bandimi obondela pona bandimi olandela ba déjà kozala pasteur c'est une grande responsabilité moi ça m'étonne aujourd'hui bino nyonso politique mais alors bolongo ba pasteur botika ba politicien bao bakota politique baza ba pasteur bakeye kosala eloko moko te na bao bakota politique basali eloko moko te bango nyonso balongwa bakolongo kutu te puisque ezalaka bien mais ba peuple nde bolongola bango po litomba moko emonani te alors tango bozolongola bango bozotia biso wana biso tozokende tozana bino elongo kokende na ngai kokende na biso na bao baza lokolanga parce que je ne suis pas le seul na bao baza lokolanga tozokende pona kotika peuple pona kotika bana na Nzambe ba meme na nkolo ko abandonner bango ba komi koluka biso tozo makalisu te non vous n'aurez pas du temps pasteur comment papa et awa l'église surtout cette église oyo Borana quitte chaque matin, intercession, kuna na plein d'exigences, ces allées belé mondo zokota. Non mais qu'est-ce que vous cherchez dans la politique? Ni non zamba pesibinoté. Bobo l'amour ni la mouille la moussibino bilognon sur vos seba parti politique. Na yo ki oza na kanda na biso ba pasteur mais biso ne tozo bomisa. Na kanda te na tona ndemitu. Yo ka ozotuna mutuna mais mutuna na yo ezakutu ya sikate mutuna ngo etunama kala pe biano et pesama ici je suis en train seulement ya kozonge la biano po oyo kape balandi na biso bo pambolama bolongwa na te bozala wana puisque biano eza ya mutuya omoni makambo ya kozala okozala na tante ebo na boy ozo ezo sala yo motema pasi oyo papa Jetro bokilo ya Moïse akata likambo oyo asilisa yango soki oyebite
bino nyonso boyoka peut-être na ba témoin de Christ nyonso bipa nyonso bosali peut-être lokola boyoki que papa Pierre a côté politique, papa Pierre a comme député, papa Pierre a comme ministre, papa Pierre a cause de sous na biso te tozana bino ndenge nini tango ya wenzambe apesi mokumba na Moïse ya kosala mosala ya politique pour être alongola bana ya Israël na bombu azotambolaka entre peuple ya Nzambe oyo ezalaki kaka ya Nzambe batuzotosa kaka mibeko na Nzambe boye na boye azokende pa ya Pharaon po balongwa lolenge na ye ya kosala musala na Nzambe kati na peuple ezalaki ya mabe makasi ya mauvaise gestion ya temps oyo yo zoloba ke biso tokozala na tante Moïse abana ko gérer temps mabe ndenge ngapena bana ko gérer yango mabe alors pour ne pas être efficace ozaka wana oya okutinga na lalite na lalaka na etongao nazaka na ndako mingi nazaka na etonga moi butu et papa petolo balisu pasteur yo zali pasteur olalaka na église est-ce que c'est normal mais le ndako maman azali bana bazali vous trouvez ça normal? Il y a un temps pour toutes choses olalaka na église pasteur kokimana te na pesa nano eyano Jétro aloba boye tango akeko observer Moïse banda tongo azaka wana bato bafandeliye ndenge bayelaka ngawa ebele ba papa ba mama ba jeune donc Moïse ye moko kaka ayamba bilenge ayamba ba fiancé ayamba ba papa ayamba ba koko tout ça kaka ye moko papa bokilo na ye aloba na ete mwana na ngai okokoka te kabola mosala pona kati na bana na yo ya mibali ba oyo omoni ke bazali digne de confiance kata bango na groupe ya ba 10 na groupe ya ba 50 ya ba groupe ya ba 100 pour ete batala kama kambo ya baninga ba pesa kayo rapport pour ozwa temps oyo ko permettre ete soki makambo masolo na yo ya politique liboso ya Pharaon esengi yo ozala na terre kende kuna soki masolo na yo na Nzambe bipayo mataka ngomba pona kozwa biano esengi yo ok, kuna. Ce qui est concernant que aux ongeli peuple. Vous voyez cette répartition des tâches, cette bonne gestion des temps. Bon, mon a, bon capacité à monter matin, nde oyo, un grand leader oyo a tombomi à kosale là. Pour Mukanda na Nzambe lobby était, il y a un temps pour tout. Okay. Il y a un temps pour tout. Nazara temps. Oyo so ka mama Pierrette ayoko se plaindre que o pasteur a commis cause à la église à la lisusu na ta ya yanda côté. Non, même mes enfants ils sont tous à l'université, bayebe te papa na biso, tantôt il est à l'église, tantôt il est à la maison, tantôt il est dans des visites, tantôt il est dans des hôpitaux, dans des prisons. Na orphelinat yo moko yebi kutu ya qui assistance sociale ndé Melanyuso. Donc il n'y a pas à craindre, il n'y a rien à craindre pour ça là. Pasteur Piangolo, net aux en église oyo, bato a palou bazali, bato a biso peuple bazali, bato a défense bazali, il y a IDPS bazali, il y a Veritas, bato a Veritas bazali, bato ya nini, bato a INC bazali, bato a MLC bazali, IDPS bazali, biso peuple bato, nyonso na opposition na pouvoir. Sikoyo yo pasteur, oza na tendance na yo, okosala ndenge nini pona oza l'occasion de chitité pona bata MLC, pona bata PPRD, pona bata biso peuple bongo na bongo. Tendance na ngai ko pengisa mutu moko te parce que nga moko na pengwa te. Nga na kosala politique pe na komi politique po na sala volonté ya mutu te. Tendance na ngai ko pengisa ozala ya pouvoir, ozala ya opposition okope na ko pengisa yo oui. Na ko pengisa yo soki yo lingaka peuple te. Soki yo lingaka Nzambe te. Mais si mosala na ngandenge na zo sala ngo na bonzambe boy. Na pengisa ngaba demonte. So moni na tonga wa mutu apengu c'est-à-dire aza mutu ya ba anti-valeur. Mutu alingaka te bate ya bonzambe alingaka te ba atambola aliment. Mais ndio mosala ya politique ngana ko sala. Yoka kokata na te. Yo za kati na itonga ou bien oza collègue pasteur. Soki on se soustrait nanga o moninga mabe parce que alobi bongo pona nini d'ailleurs il fallait aloba boy. Il fallait na loba ngana oloba kaka o eza na intérêt na Nzambe d'abord, pe intérêt ya peuple na ye. Alors, ceux qui ont moni ba politiciens na ba tu pouvoir, bazo wele na wele bazo bunda nini des intérêts personnels. Des intérêts qui ne profitent pas
ni à Dieu, ni à son peuple. Dans ces conditions-là, aux ala militants, il y a parti politique Songolo, aux ala mondemi, il y a église Songolo, aux ala tendance boye, ceux qui aux ala penchant pour n'avoir intérêt na yo, au copengo. Mais pour celui qui cherche, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, lorsqu'il est à la recherche de l'intérêt communautaire, du bien-être commun, non, nous allons parler le même langage, malgré la différence, il y a dénomination, mais nous poursuivons les mêmes objectifs. Okay. C'est l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Voilà, alors, on nous a bien pendant le col acteur social, on a ta makambo yango. Bolobaka kaboui, bolobaka kaboui, mais tant qu'on peut ça y beaucoup. Natikalaka koloba boité, bangonde bazalaka koloba. Bolobaka lokola yoba pasteur. Lelo bazo bokundi, bazo bokundi, bazo bamsu ba gérer ti lelo. Mais quel est le résultat? Quel est le résultat? C'est le temps de le faire partir lorsque nous irons aux élections. Calmement. Est-ce que vous trouvez normal, est-ce que vous trouvez commode un homme de Dieu dans une église, net aux abonnés, avec ta Veritas, au salon d'adhésion en plein culte? Au salon te ngana ko salango te oyebi ke ngana zanga hit oyebi ke ngana zanga ipo puisque auto sobeta olobi ke naza animateur culturel oyebi qui est un animateur culturel encore hein, qui a fini à l'INA avec distinction. Je ne suis pas n'importe qui. Hein. Donc je ne sais pas là-bas, Méli Méloté, Nassilissa la distinction, je suis animateur. Et puis bon, je viens de la transformation sociale à l'IPC. Je ne peux pas faire comme tout le monde. Église et église. Yo pasteur de osa politique. Église ezali association sans but lucratif. Et puis ezali apolitique. Église ezali apolitique. Église est un parti politique. Donc, comme les gens ne connaissent pas les choses, bon, ils confondent. C'est ainsi que tantôt, quand il y a un parti politique, ils font des partis politiques, les églises. Et puis, quand ils sont dans les églises, ils font des églises, des partis politiques. C'est ainsi qu'il y a cette confusion-là. Mais, avec nous, Bandimi Bolanda, ma collègue Boyoka, Église évangélique des témoins de Christ, on a un pasteur, et ils ont les partis politiques. La tendance politique, c'est lui qui a reçu cette vocation comme ça vibre en moi. C'est moi, Ngolou Pierre. Je suis une personne différente de la personne. Moi, je suis une personne physique différente de la personne morale qui est l'ETC, l'Église évangélique des témoins du Christ. Mon parti politique, c'est 20 des révolutionnaires intègres et transparents pour une Afrique solidaire, Veritas, Namokoussé, et Zali Église terre. Alors, je ne peux pas me permettre naye awa bisika bandimi mutuna mutuaza libre azana parti politique naye ngana ya kobanda awa ke bino nyonso denge bosaboye bokomi batu ya Veritas. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, en toute indépendance, en toute autonomie, chaque membre de l'Église, chaque serviteur de Dieu est libre. Il y a quoi adhérer à un parti politique. Oh, il y a l'IP Moussa, bisika ya la adhésion massive. Il y a membres d'un parti politique, on doit respecter les temples. Ça, il faut que je le dise. Ce n'est pas dans l'église. Ce n'est pas dans l'église, mais parce que Piong Magozolo, nous avons convaincu la mambo belete. Parce que Piong nous, on a l'église, on a l'ensemble, on a évangélisé, on a les ébélés, pasteur. On a parlé du peuple. On a parlé du peuple. On a parlé de la Satan. Ah, mais c'est en d'autres termes, pourquoi pourquoi bino bogoti kala ba conseiller te bozo bana na bino ami dans cette église baba intellectuel basé belé et ça na bano penzambe a benga a qualifier bango politiquement. Pourquoi ne pas les envoyer? Pourquoi ne pas les soutenir? Bino batata boza ba conseiller, mais malheureusement c'est pas le cas aujourd'hui à Kinshasa. Bino batata nde bino wana bozo kende seko politique. Vous allez chercher de l'argent ou n'habitez pas poste de tes amis. Yoka, au tourner ce qui te la conseiller. Yoka siko. Oui. Yosa, aux animateurs culturels, n'est-ce pas? Oui. Aux assistants sociaux de formation, n'est-ce pas? Oui. Bon, Toyokan. Nous appelons pédagogue de formation. Pédagogue de formation. Toyokan. Nako pesa mututoli. Salaboy, salaboy, salaboy. Nako zala yomoko mosali ya toli ozo pesa batu. Nani akokiko sala malonga koleka mosusu. Je sais que ce n'est pas ma mission de te poser des questions, mais c'est une façon de parler. Tu conviendras avec moi que conseil au mutu
azopesa na baninga po basalela bakoki kondima tout comme bakoki kondima yango bazokamba moko bazopesa bango batoli te bazopesa bango batoli mais tellement que intérêt ya batu ekeseni na intérêt ya nzambe ekeseni pe na intérêt ya peuple. Ainsi lorsque nous observons que tozopesa batoli nga na sali musala mikolo boni na bana oyo bakolikoli bazalaka bashege babwakama nasala boni nazokendaka na zando kuna kofanda na bana koluka ndenge nini tokolongola bango na zando tozongisa bango na mabota tout ça topesa batoli boni na bakonzi po ete bana oyo tozotika bazali nano mikeboye bana oyo ntango bakokola bakokoma mabe makasi lelo bazwa ba machette bakoma bakoluna maintenant bazo papa na ba policier topesa batoli tant tomoni que toli yango tozopesa bato tozopesa toli ils sont libres de les appliquer ou bien de ne pas les appliquer, tant vaut mieux bisomoko. Voilà pour moi. Je n'ai pas la zone pour la bâtonnion sauter pour n'angaï. Na monique na copé satoli, parce que même si aujourd'hui na koti salaire politique, na ko so bibonga nyon sur la politique te, bisika copé satoli to ko ba copé sa toli. Bisika o e bongi ke bisomoko to zala wana na esika copé satoli. Na isika kozala ba pesi toli baninga mususu baya kopesa pe biso toli na boyebi oyo ya biso na toli oyo ba mususu ba kopesa biso to salela. Vous voyez quand ozali na pouvoir ya ko contrôler hein net kosala ya ba député wana oyo tango ngonga ekobeta ba kopesa ngai bino bo kopesa nga musalango okopesa nga musalango tu yo moko pe kopesa nga musala tango ngonga ekokoka bo pesinga musala ya que en plus ya kosala mibeko bisonde to kolandela to kosala contrôle ya ndenge ba l'état le gouvernement ezala na province ezala na national bazo salela donc bato basala musala ya ndenge ba pesa ma musala ya ndenge wana OK contrôle omoni ke makambo ezama be makasi ozongi ou bien kaka kuna babambi yo ba enveloppe ce sont des antivaleurs non babambi yo ba enveloppe ozongi o ezanango bien kutu azosala na ye musala bien yo mutu batindi na peuple ke okende ko sala contrôle okomi ke ezanango bien d'ailleurs oluki lukuta obambi na tuna question pose mama banti valeur pasteur toza en église au Kambaka esika yo te yaka yango oyo potobi ke politique ez église te ba réalité ndenge na ndenge zali loi moko parfois qui ne tient pas debout. Loi moko contraire na conviction spirituelle na yo. Mais moi 100 000 $, moi ezana. Il faut besoin neto yo kara. Moi 50 000 moko enveloppe moko voilà, mutuki ngandi fazala zala kaka boy. Passer Pierre Ngolu caméra ozwa. To ozwa te. Na ozwa te. Kutu yo oyebi ngati na le to solo na yo. Na kobi makasi apesa ngata ndam. Parce que baninga ba pasteur bazwaka ba mbongo te. Baninga ba pasteur batombo bazoka bakutana kana bakonzi bapesa pesa po bazala na ngambo ya nazala na ngambo ya nani. Nazala kana ngambo ya nani, je suis là tu vois, ce temple ici est construit avec les contributions des membres de l'église. Na kozo ya nani. Maintenant que je serai bopesinga et bongango na komi parlementaire bazo futanga ceux combien bazo futa parce que nazwaka yango te a na sala musala en tant que pasteur na futa makate na zelaka kenkolo pambolanga mabonzo soki ekoti donc ezana gestion nango na bika ka bongo na bala na bota nazo tangisa bana kaka ya molimo te kaka ya nzoto te mais bana ebele baza partout dans le monde. Oh mususu bazo tango mususu bazo bala nazo balisa boy na boy kaka na ndenge nzambe apesela kanga na ndenge ya malonga ya botosi ya propre siko ndeba ke de kopesa nga 100 000 ce que moni loi wana eleki balobi ke nga pe nazalaki consulter et koleka parce que la loi de la majorité hein la loi de la majorité prime et koki koleka mais koleka avec ma voix dedans terre. Voilà, il y a une question. Au contraire, je serais prêt à dénoncer. Hein. Député moko aleki à lobby. Baliaka bamboate. Mususu lobby. Basi bazana mibali ebele. Nazuka wa mo basi bazana mibali ebele. Souzaki na ensemble. Mususu pa bino mibali bazana basi ebele. Réaction ngozalani. Réaction langa yo webi ke ngana za motei. Réaction bien que kuna eza église te mais mibeko oyo biso toko sala po ezala makasi
po epambola mboka esengeli mibeko yango ekokana ezala na même esprit na mokeli mibeko ya liboso azali nzambe. Est-ce que mibeko na yawe nzambe ekokani na oyo yo ozobimisa oza parlementaire bavota yo po kende kobimisa mobeko yake mwasi azala na mibali ebele donc ekokani na mobeko na nzambe ata yo moko ntango ozokende nango omoni teke yo moko oza contre nango ozoloba kaka po oyebana baatira attention ya bato. Tout ça, il y a des gens qui font des choses comme ça. Donc bref biso tokozala wana po ete mokano na yawe oyebi RDC mboka na biso depuis le 23 juin 2019. Oyebi ke mboka oyo bonzama na nzambe. Mboka oyo président Félix son excellence a bonza mboka oyo, c'est-à-dire biso nyonso ba congolais nyonso bolinga te tata ya ekolo a bonza biso na nzambe. Encore une raison pour laquelle moi aussi je fais la politique, hein. Parce que ceux qui m'appellent mboka oyo na nzambe nzambe azala ba représentant na sur la terre ba représentant na nzambe biso ba kambit mboka ba pesa biso so yo yebite mboka oyo président Félix a pesa biso ba kambi et sengeli to kamba yango. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas permettre que mon beko oyo ezali contre la volonté ya mosali mi beko contre ma valeur ya royaume, contre ma valeur ya royaume to voter yango pona le conseil mbongo te les osala que mibeko ya malonga ezali bao bazo pesa mibeko mitema mabe moyen bato basalela ezate. Alors pasteur Piangolo to ke ne pe na élection mais yiki keza makasi et kumba keza makasi mais peso 2 minutes ote ya libota na nzambe ote ya bato opposition ote ya pe bato ya pouvoir ya pouvoir et puis avant yango yoza na ngambo ya opposition toza na ngambo ya pouvoir caméra ngo ngana kozala na ngambo ya opposition ndengeli ngana kozala na ngambo ya opposition ndengeli je m'oppose à tout ce qui est mal, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu et à la volonté du peuple. Je suis opposant ya mabe nyonso esalama na ngambo ya ba opposant oyo bino boyebi kende ba opposant mabe nyonso esalama na ngambo ya bato oyo bazokamba oyo bazokamba bokonzi sikoyo soki eza mabe naza opposant ya mabe nyonso. Est-ce que natie mai na mbroko oyoki réponse naza opposant ya mabe nyonso sikoyo liteya tokopesa ezali liteya ya bolingo ya mboka tolinga mboka na biso Congo eza kaka oyo moko soki olingi mboka omilingi pe olingi baninga ndenge omilingi yo moko lite ya bolingo ya mboka bolingo ya nzambe bibeko ezala kaka mibale kolinga yawe nzambe pe kolinga moninga ndenge omilingi moninga wana na yo na oyo kuna nde tosali mboka Congo bolingo ya mboka na biso sima ya bolingo na yawe nzambe oyo esengeli biso nyonso tobanga ozala ya pouvoir ozala ya opposition nde ekosala ete biso nyonso tobundisa mabe po mboka na biso ese développer ekoma malamu. Alors pona yango mbela na ngai yango wana pona yango ozala mokambi religieux mokambi ya bonzambe lokola pasteur apôtre archibishop prophète évangéliste diacre par qui que vous soyez bisika nyonso okoki kozwama ata tendance na yo appartenance politique na yo ezali na ngambo ya pouvoir to ezali na ngambo ya opposition mais pona bolingo ya Congo pona unité ya Congo esengeli biso nyonso to luka kimia yango esengami pe elobami ete rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Kokatanga nanu te max pona yango nde to bimisi Convention des églises pour la paix. Convention des églises pour la paix, c'est une organisation où ekosenga ete na esika ya ko troubler, ko soulever peuple, ko inciter bato à la haine tribale, na esika ya ko bebisa mokambi asala kabongo te moto
il y a haine, moto, il y a tribalisme, moto, il y a division, et si là, ça la politique, koluka bokonzi, elingi ko fingate, elingi ko kabolate, elingi ko bebisate, tango ko bebisa soki batu nyonso bakufi, siko kotika la mokambi, ya banane. Talatina tosengi ete bino ba pasteur, ba collègue apôtre, bino nyonso basali na nzambe, na bao ba kota politique, na bao batikali na bitonga, to sangana pona bolamu ya Congo. Quand il y a une convention des églises pour la paix, nous devons rechercher la paix. Natina été yemutu ya pouvoir, oyo mutu ya opposition. Bayaka bitonga na biso baza bandimi na biso. Biso batata na bango ya molimut. Tobunga nzela te parce que na yoki elobeli ya bakambi ya ba ecclesia, batu ya lokumu, batu ya botosi. Elobeli na bango ezopelisa moto. Elobeli na bango ezokabola. Elobeli na bango ekomi kotinda ete kati na bitonga bamususu balongwa église bakende koluka sikoyo. Non, quand quelqu'un quitte l'église parce que le pasteur a un penchant na esika ya kosoutenir bolamu nyonso faut kosunga mutu asali bolamu même si aza na tendance na yo na yebi que en tant que opposant ya mabe yo koloba ete asala malamu te nyonso ezakaka mabe. Est-ce que wana nde politique te soki moninga asali malamu betele maboko soutenir ye ko bundisa moninga po ozwa etonga e salama kamalamu na ndenge yake oyo ye azo sala soki eza mabe yo bimisa ya malamu oyo ekoki bongisa po ete batikele yo ebonga bapesa yo pouvoir epa ya bao baponaka tozoko base kokoba na émission mozindo ya mokona lelo na pasteur Pierre Ngolu mokambi ya etonga na Nzambe les témoins de Christ nzamba azolo kumu na ba réponse ozo kopesa ezo sunga biso mingi esunga bino nalingaki nakuta na yo pona be olobaka malamu tomeka kosombi kinya makanisi na etali mobateli mpate na politique mosala Nzambe Pierre Ngolu na mboka oyo tozonga na bokambami ya Nkondo Maréchal Mobutu nini bato ba nina ba mingi likambo etali promotion ya banti valeur nini bato baloba pona Maréchal Mobutu te kofinga ya modèle na modèle na sote te kozwa Joseph Kabila oya kambi biso mibu zomi na mwambe sote ba réseaux sociaux même tanga zaki na bokonzi même tango aza na bokonzi te nini bato azoloba te pona Joseph Kabila oyoki mafinga oyoki ba parole méchante oyoki ba injure à l'égard ya Joseph Kabila na mituna kameza nini lelo Nzamba sali Ngolu tozana mwana mboka ndeko na biso un bien-aimé dans le Seigneur notre frère dans le Seigneur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo olandi susu ba injure lolenge bato baza kolobela ko critiquer za mabete ozala pe ozape keti mo positive molandi lolenge ya mafinga ya maloba ya mabe epa ya muto azokamba biso epa ya muto Nzamba permettre azala président de la République pasteur Pierre Ngolu nalingi lokola mobateli mpate ote ya bana mboka Congo pourquoi tu fais mokonzo ane pene akokate azaba manquement na azaba insuffisance na ba faiblesse na ye mais bozangi ya botosi oto komi nango na Congo à l'égard ya kofinga ka bakonzi ya mboka passer Pierre Ngolu lobi boni est-ce qu'il y a question est-ce qu'il y a des conséquences spirituelles certainement tant que moi na ye na télévision abani kofinga muto azokamba par exemple le président de la République Félix lelo azokamba biso kofinga ye kotuka ye koloba maloba mabe pa na ye kokitisa ye maloba soni maloba oyo eza na tina te eza na conséquence na bandi na deuxième question de na koyanola eza na ba conséquences spirituelles conséquences yango eza kaka spirituelle te eza na ba conséquences ebele na vie ya moto kobanda na spirituel pe na vie sociale nyonso eza na conséquence pona nini po liloba na Nzambe lobi ete honore ton père et ta mère po bikolo na yo ya bomoi ezala ebele
na mboka oyo ya wenzambe apesa yo. Est-ce que président de la République azali tata to aza tata te? Toyebi ete yende tata ya ba congolais nyonso. Alors koloba mabe na mokonzi ya mboka elatisaka bato bilakeli mabe. Aza moboti, aza mokambi. Bokambi nyonso eutaka na nzambe. Ezala ekoma soki ndenge nini soki ndenge nini banzela yango soki nzambe andimi te ke mutu akoma wana akokoma pete. Pona yango tolobi boye. Kofinga wana culture ya kotombola bantivaleur wana oyo bozo véhicule euti pe na bakambi mabe ba politique ya mabe. Yoza mokambi ya politique. Ozala na pouvoir, ozala na opposition. Soki ozo finga bandeko o bazo kamba bisika oyo yo olingi okoma. Ngana kanisi ke bana mboka bako sala yo confiance te parce qu'on mérite te po ozo finga. Ozo te ya mabe, ozo bebisa mboka. Donc biloko ya ndenge wana eza mabe makasi tokoki ko soutenir yango ata moke te ebendaka libabe ebebisaka talatina omoni mboka ndenge ezokende. Mboka ezobeba parce que bilakeli mabe eza makasi. Bilakeli mabe yo oza député national, oza député provincial, oza chef ya parti politique. Nani ayebisi yo que ko sala promotion ya antivaleur ko finga mokonzi oyo azokamba. Soki azokamba mabe te loba ke azokamba mabe te. Ko dénoncer ezali ko finga te. Ko loba mabe oyo mutu oyo azokamba na bisika oyo ye akokite ezali ko finga yete. Et puis soki yo pe mutu puisque toloba epai tozonga pe epai. Soki oyo yo ozokamba. Soki ozondima critique te, c'est-à-dire que ozokoka te bokambi ebongi na yo te. Soki yo ozokamba miyeba ke na ndenge ozokambela wana okokoka nyonso te parce que oza mutu. Et na bisika oyo yo okokoka te ndima baninga baloba parce que mboka eza ya biso nyonso. Soki baninga balobi kosilika te o pona nini bolobi bongo baloba te mboka eza ya yo moko. Mboka eza ya biso nyonso. Soki osali ya malamu awa biso tozoteya ete soki osali malamu toko soutenir yo tokozala na ngambo na yo parce que bolamu ozosala ekobendela biso lipamboli epai na nzambe pe ekosunga mboka na biso ebonga. Mais soki osali mabe esengeli tolobela yo ete osali mabe ozwi mbongo ya mboka oyibi ozosombaka bandako ya yo moko ozosombaka mituka ya yo moko kaka famille na yo moko nde ebonga ba famille nyonso oyo omona yango neti batu ya bilakeli mabe talatina ozosilika soki oyoki ke balobi balobi nini bazoloba po yo ozolinga kosalela bolamu oyo kobongisa mboka te. Voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les antivaleurs. Ezali ya kobundisa makasi, c'est encore là une raison qui justifie notre entrée en politique. Pour nanine pour parti politique bazalaka na mission ya côté ya ba citoyen civisme. Formation ya bato bazala batu ya malam la bonne citoyenneté ne mission ya ba parti politique siko soki na tikali kaka pasteur kati na etonga est-ce que batu nyonso bazala Kinshasa batu nyonso bazana Moamba bisika na ngai bango nyonso bakoya ata na te na télévision bango nyonso bakolanda kanga na télévision mais lokola kati na bitongo toyebi te tozoteya maloba na Nzambe kati na ba parti politique toteya o esengeli toteya pomboka ebonga talatina esengeli bao bazozoka bao bazopengwa pona entrer en masse ya basali na Nzambe kati na vie politique bobe bate ekokozala peut-être kozanga koyeba nde salibino bongo mais sinon bopesa biso bitema totambola elongo na lingomba na Nzambe na ekolo na biso mobimba bon Nzambe etalisama mboka na biso ebonga. Toké na deuxième partie émission me fait signe que minute etikali penza muke le 27 mai ezalaka journée internationale évangélisation na moi mukuse penza oyokolbani le 27 mai te mais chaque dernier samedi il y a mois de mai. Ah limbisa chaque dernier samedi à mois de mai voilà. OK le dernier samedi il y a mois de mai oyo
Le col est tombé le 27, donc lobby samedi 27 mai. Ezali journée internationale Yabo Pangalisi Sango Malam. Ce qui est yebaki yango te ezali pas cité kobanda lobby samedi na tongo tongo mutu nyonso okokutana na ye lobana ye ete Yesu Kristo nde mokonzi. Yesu Kristo nde mobikisi, Yesu Kristo nde akangolaka, Yesu Kristo nde mopesi kimia. Esengeli tondima sango malamu ya Yesu Kristo pambate masumu nyonso bantivaleur nyonso tozo décrier awa yende molongoli masumu, yende molimbisi masumu. Alors lobi ezali kaka bayemba toyemba kaka Yesu. Basambela tosambela kaka Yesu. Toteya kaka Yesu. Mingi kaka na malobate lobi yango pona ko talisa ete évangélisation, c'est-à-dire bonne nouvelle en kolo Yesu Kristo ezali ko envahir mokili. Ba Kristo nyonso toyemba kaka te, toteya kaka te, tolata kaka pona ko talisa ete Jésus te, mais to sala pe misala oyezo lakisa ete Yesu Kristo azali kati na biso azobikisa bokono nyonso ezala molimo ezala makanisi ezala nzoto Jésus guérit. Alors guérissons les malades, chassons les démons, purifions les lépreux, consolons ceux qui ont les cœurs brisés. Misala ya Yesu etalisama totanda maboko tokangate. Yo partage ton pain avec celui qui a lobby sikoyo lobinde et sengeli bana ya côté na yo ya orphelinat. Partage ton pain avec celui qui a faim. Donc ba Kristo tosuka kaka Yesu te Yesu kabape talisa bolingo, car il est écrit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donnez l'évangélisation. En tout puis moi exploitation, manipulation, nena yoka bat balobaka. Atumola kanga kaka boye, ayebi kenga na kabaka, nazoteya pour être lobby journée internationale d'évangélisation, toteya tokaba, toteya tobenga ba demo, toteya to sambela pour être kimia ekota na mboka Congo, mingi okutani na ndeko keleli, il faut kokaba ngana kabaka. Donc yo moko za témoin. Alors ba obakabaka te oyoki azo tout le monde pasteur, oui, cela aussi est vrai. Je ne dois pas seulement dire que Max n'a pas raison. Bakambie belé biso, ba pasteur et belé ba apôtre, to mesala kaka. Donnez, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Ils ont s'appliqué na batu nyonso. Baloba yango kaka po bandimba ko kopesa biso te. Baloba yango po ete biso nyonso to pesa ka po ete il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais to comme la souke mission mais lobelo komo ko na sepe no kaka Yesu. Kaka Yesu mais le to zomona to landa ba vidéo. Pour na couverture spirituelle. Et sengei boza na photo à pasteur. Et ça, mais à cause de la photo à pasteur, à cause de macaron à pasteur wana, ma yeli bangote. Je pense ça la kango. Ngana ko sala yangote, nano na sala yangote, mais nayebi que la personne du pasteur, Soki, Milimo Mabe. Likama songolo elingeye la moto ango akanisi ete kombo oyo eleki ba kombo nyoso kombo oyo ekangola ka kombo oyo ebikisaka ezali kaka kombo na Yesu soki mutu akanisi tata na ye ya molimo oyo ateyaka ye kombo na Yesu tango ye azobelela kombo na Yesu po abikisama Nzambe alongola ye na likama me akanisi tata na ye ya molimo tata ya molimo bonzambe ya tata ya molimo nazoloba bonzambe pourquoi pas kanisa malama komba Yesu pasteur pourquoi tata molimo oh pasteur Piengolo bane koloba bien mo bebisa na suka akanisa tata molimo pourquoi et pourquoi pas Yesu un seul Dieu un seul médiateur entre Dieu et les hommes c'est Jésus-Christ pourquoi mondima kanisa komba pasteur il est qui mais c'est un homme
même si nous avons salela je sais même si aza mutu yoka na Yesu na komba pasteur to encourager ko salela ba photo te na encourager ko salela ba photo te ngana zo te ya yo akanisa tata na molimo wana retirer yango si na retirer ko retirer teto na ngana lobaka kana tina na lobi yango pona nini tala Élisée mwana ya Eli mwana ya molimo ya Eli yo wana zo zonga mai yango yo azana kazaka ya papa na ye abeta maïwana kazaka ya papa na ye aganga lobiete où est le Dieu d'Eli où est le Dieu de mon père apengote akanisi ayebi bonzambe oyo ezalaka na tata na ye akanisi yango po elata ye alongwa na likama. Là c'est bien, ça c'est la saine doctrine, mais utiliser des histoires parce que par formalisme, parce que koto bazo sala koto bazo sala bonzambe zana katite kima yango soyo yeba kiteke ezalaka mabe tolobi yango polele donc bakina pe baza donc bilanda landa bilinga linga donc bon ça dépend des gens. Comme la souke émission pasteur église dans nos chantiers pasteur yango mais ça kitoko église so esilia ba baza na mbongo na sengi bino bo ko soutenir bo semer kaka kuna to ko tala pe do na photo église eza bien. Na me mata 10 sacs nanga ciment 20 sacs nanga ciment pona totonga pasa piango lunde na lobi ngana sala so émission na mutu so tuté quelque soit ba million na yo suna convaincu na yo te na oyate ba yebi depuis un certain temps na ndima na zanga na lala nzala mais na sala émission na n'importe qui te tato na yebi na baby te azana na nzela Yesu na baby te ya azana na bungite. Merci. Pasteur Pengoluna na bungita zano na nzela Yesu. Amen. Mais pasteur. Amen. Mais mbongo na pe oyo olo oso basima. Olingo kene politique. Aussi cette église oté. Hein? Olingo ba mbongo ba biswa ba na ke politique bona zana mbongo. Ba ebiso ke ngana ke politique bona zana mbongo. Olingo sa la campagne. Aussi sango pe église oyo. Campagne bino moko ne bozo salela ngai bino moko bana nzambe bino moko ba Kristo nyonso bino bango pe mbongo wana baya nango aussi église baya na mbongo aussi église yoka bato oyo ba ko sala campagne po bayebana bandi mama bakabola mbongo pona ko somba conscience ya bato bo so ba pesi bino ba mbongo bokozwa na bino bolieba mbongo wana pamba basomba conscience na bino te ngana bandima kopesa nga mbongo pona kokende kokaba po na somba conscience ya batu te discours maloba mateya kolandela mutu ndenge tobimi boy ndenge boyebeli biso wana adresse ebongi te toza awa na université balabala université numéro 19 na quartier Mateba on a limité université entre Yolo Médical na Kapela nde bisika tozwa miao bolandela mutu bolandela bomona mbongo oyo tozotonga nango eloko oyo ezali mbongo ya mabonza o baninga bakendaka nango ba voyage na bapoto bakeye kotambola kosala basoki banini bazotonga bandako na bango moko biso pona bolingo ya communauté voilà yango tozotonga boye mais olobi baya na atana 2 sacs atana 10 sacs te oyo yibike bato bazana bambongo ebele bato bazo bebisa bambongo na bisala sala comme Max oza contre Jésus tonde nini yo senga bato baya na bambongo ebele kutu mutu mususu totongi totala ndenge tosuki tala ndenge toza ya kosuka parce que ça traîne, il y a pas de gens qui ont suffisamment de moyens pour finir cette histoire et que le nom de Jésus soit célébré dans le luxe qu'il faut. Donc pour Nayango nous sommes sur l'université numéro 19, Église évangélique des témoins du Christ. C'est numéro 4 na paroisse Lumulwa Kane. Kutana na biso benga biso soki okolinga papa mama moi politique religieux to pasteur local biso boye 099 99 025 25 099 99 025 25 wana ozwi biso mbala moko oye na bambongo na yo oye na bakayasi na yo oye na biloko nyonso esengeli po ete tozotonga kaka oyo tobandaki te me bipai na bipai pe tozosomba mapango oyo eza nzinga parce que esengeli etonga ya monene omoni ndenge bato bazotonda donc makambo ya bato bazalaka na balabala neti batuta bango na bamoto eza te. C'est pourquoi nous voulons élargir à gauche à droite
donc bosunga biso boyela biso misolo ebele, tu ne perdras rien. Yaka na misolo na yo to sale lankolo kolo azongisela yo ebele. Merci pasteur Pierre Ngolu na kopesa biso tango na yo to comme na soki émission bozale baika kolana émission Mozindo toza na awa toza bongo na commune Limete mingi na quartier Mumbele na université to kutana pasteur Pierre Ngolu ozali mokambi tonga na Nzambe le témoin de Christ oliki ete asobo sepe na émission yo tokutana mbalasima matondo na ingénieur Giga Bikuma ozali na prise de vue montage merci na Perfective pe bipai na bipai Zambe apambola bino libota na nkolo mbala oyo bozo mayele pasa libota na nkolo mbala oyo bozo bivota votate alobi bivota votate ngonga ikoki tokoloba non tolobite merci botika malam shalom.